peut se disputer avec un mort. Hein? Maintenant, posez-moi une question. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez reçu un début? Est-ce qu'on peut se disputer avec un mort? Est-ce que vous avez reçu un début? Est-ce qu'on peut demander peut-être à un mort? Oui. À ce qu'il nous. Non, comprendre. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Est-ce que vous avez reçu un début? Est-ce qu'une personne peut se disputer avec un mort? Hein? Maintenant, posez-moi une question. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez reçu un début? Est-ce qu'on peut se disputer avec un mort? Est-ce que vous avez reçu un début? Est-ce qu'on peut demander une tête à un mort? Ok. C'est quoi? Maintenant. Tant Moïse. Moïse. À ce qu'il nous. Non, comprendre. Ok, bon, nous allons continuer. Moi, je continue. Si vous avez une idée, soit un début. Voilà, moi, je sais que. Si vous avez coupé, vous avez un Quand quelqu'un mort, on se dispute avec. Sikoyo, maintenant, Moïse, quand il disait cela, Abraham était déjà mort. Isaac, Akufan était déjà mort. Jacob, Akufan était déjà mort. Mais l'alliance ne meurt point. Est-ce que tout le monde se comprend? L'alliance demeure éternellement. Alors, lorsque Dieu fait alliance avec un homme, il est obligé. Dans le Bible, obligé pour respecter Makambo Yazoloba. Ce qu'il dit à cette personne. Est-ce que tout le monde est-ce que quelqu'un comprend? Ce qu'on doit comprendre que nous comprenons que Isaac a été entre les bandeko tangu nzambe asalaka alliance na mutu mosali na nzambe alobi arespectaka maloba to pe ba clause ya alliance. Dakumuda était un homme de Dieu, ce qui veut dire il avait l'alliance avec Dieu. Malgré qu'il est mort, il y a eu des clauses entre lui et Dieu, ce qui veut dire Nzambe, clause de deux plaisirs. Nzambe na lola a continué à défendre Dakumuda malgré akufi. Sur ce, Mai Kalambai lokola ke ko soanisa mowei po ayebi ke mowei aza na mémoire lisusu ko se souvenir na makambo te parce que Bible zoloba les morts savent, les vivants savent qu'ils sont morts, mais les morts ne savent rien du tout. Bandeko Mike Kalambai akosamba na Nzambe. Bandeko bangai botozaka ka awa ya mambo ya lobité. C'est pour très bientôt. Nzambe ako défendre pe ako justifier mosali na parce kazaki na alliance na l'homme de Dakumuda. Lokola Mike Kalambai atuni motuna Dakumuda zalaki wapi? Elenge émission muto elobisa ke bilobela. Tango ya bandeko buka mabolongo Dakumuda zaki wapi problème était. Et puis, comme si nous avons dit, Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Bandeko, Maïka Osamba Nanzambe. Et Nzamba va défendre mon mbuna bandeko. Et Tozali Kaka Awa. Dans la Mikolozoya, Toroyo Katope Tokomona. C'est que deviendrait Mike Kalambai. Est-ce que nous reçoit Nane Bendelobeta Charles Bameko? Na baba babake loba, Bameko batoloba na été. Boroyo Kaye jamais, Boromo n'a jamais d'actualité. Oh, nanini. Mais na circonstance ya makambo eleki et après si peu enseignement pour expliquer réalité les kaka tant bat bazana bon moy et puis après kokufa to pe muto soka kufi alors simba juste parce que image de ça net kokima et voilà donc bien que tozu juste un morceau wana pour to me rolling sa bana na Nzambe bandeko nanga ba lukara makambo na muto ana Nzambe te. Kokansate lokola mutu wana kufi yo tikali peut-être luka salir mémoire nae parce que yo monu kozana bon moy détrompe-toi
Nzambe a rotelema. Ce qui la personne avait dit Nzambe a rotelema. Et n'a profité na lo ba pena bato ba nyoko la ka ba orphelin parce que maman na et papa na ya kufi obike mutoko te la zate détrompe-toi. Nzambe azwa apporta garant ya kozala Nzambe ya ba venir ba orphelin. Donc sache que tant que yo nyoko la mutu po azana mutu olobela ete po moboti neto ndeko na kufa yeba Nzambe akela likolo na sa azana bo moyi. Arozongise orozo mbano pe arozongisela yo kolandisama ya misala na yo. Na lobi yeba ndeko na. Na sala ki ba analyse elo moyo na bande ko bossa na bina profiter na loba yango. Tangu dakumuda sali émission. Alobela ka Mike Kalamba ite dakumuda lobela ki pe Moïse Mbiye dakumuda lobela ki pe Joël Francis. Aloba ki kutu ba makambo moko ya grave sur la personne de Francis Joël. Alobi batuni Joël ba tant bazo tuna esongolo pakala zo abino wa sa musala nzambe te wa sa musala. Alobi Joël a même pas demi-pasteur, mais ça c'est grave. Alobi Joël a même pas demi-pasteur. Batuni au petit caro le baba alobi celui-là c'était un 20. Avec mon novotato. Ado bangate, ado bangate. Abi celui-là c'était un aventurier. Pourquoi Joël a kendaki ko soigner ça dakumuda teto ko porter plainte to Moïse Mbiye. To Moïse Mbiye. Bandeko nini baloba te pona Moïse Mbiye. Bino bosubo mona Moïse Mbiye ko sala émission ko se défendre. Ba période de marambo Eliane mutakala Moïse Mbiye likolo kozela mutakala Moïse Mbiye batu bakima misala. Batu basozela kaka maye mutakala Mbiye bandeko kongole lokola zala lokola ndoki. Bakero luka sozi ya Mbiye na evite bazola ba biloko wana wapi comment de ressemblance ya makasi bandeko bato bele bamona mitakala ya mwana mobali moko balobaka Moïse Mbiye ti lelo bato musutu bakanisa keno ezalaka Mbiye ezalaka Moïse te bandeko ana yo défendre Moïse Mbiye te mais nazo lobaka par rapport à mambo tozo mona a Mbiye nga grande sœur na mo mutindela ngango na bangi nga lobi o mamni nazo mona bato bakoka na mikili nzokande ezalaki nango Moïse Mbiye te totally bien boy eza Mbiye te mais malgré ça totikala komona Moïse ta ya koleka keno bomoni boyokisa misoni bokoselinga makambo sikotala est-ce que mutakala na yanga ou encore ya kaka bande komuvaza ye à chaque fois ça la ba scandale ye ayaka kaka koya kosala makelele na toile tomba swana kana mwasine awa mama bana ne awa ayaka kaka ya koloba makambo batu bakotela ke pe batu bakotela ke mais cette fois-ci na moni penza ko. En tout cas, malgré les exceptions, mais cette fois-ci, vraiment, Mike, par exemple, ton côté là, est-ce que nous avons constaté? Donc, et là, ça veut dire que aussi, là, moi, la mobile, tu as vu ça qui vient au repère, ça peignait les raisons, bon, finira bisoti. Bon, finira peignait l'été, bon, finira peignait le moutali, boma. Bon, finira peignait le boloba, nyonso, boko, koloba. Mais, Mike, a rokene, wapi, bah, et si bien, il peignait la zone, n'a pas ça, Mike, Kalamba, ya zone, là. Qui vous a dit que Peña a besoin de Mike Kalamba et Zongilai? Mike Rokeno wapi yo moi si lali. I don't know. Oso sane. Wait, we are supposed to job. Let me I'll do it for you. Peña a besoin de Mike Zongilai te mazayeka na besoin alo bande ba vérité ya ba marambo ya bika. Lelo boko mo peut ça peine une raison hein. Lelo boko mo peut ça peine une raison. Ah. Vérité era un escalier. Mensonge et il y a toujours na sincère et Mike ayo kata soni ta lobi batu baleli saka na ba 2021 ba koma bizengi malamu problème était Mike Kalambai mais nzamba na bomoi ba dépression pene la roma robela kosala soki eza ba biloko moko kaka oyo ya yemoko problème te mais soki yondo za cause ka modelo cholier wana kakoma kizengi nzamba na bomoi papa totala fin na yo totala suka na yo Mike na nzambe na yo oyo lobike muto alelisaka yo nzamba akomisa ye kizengi totala suka na yo problème te nzambe na yo a défendre to komona là parce que la Bible dit que c'est la fin qui fait cesser les contestations suka ya makambo ba résultat nemuto esilisaka ba contestation tozela ka ba résultat mikolo ezoya tozela ka ba résultat na ba mikolo ezoya yango nemuto osisa ba contestation
bamakelele nyonso ba défense nyonso ba monoro makasi nyonso oyo zo sala tozela ba résultat papa c'est pour très bientôt basona ngana ebembete na baba balobi bandeko ba mweko bato lobarate ayeko expliquer que mutu so akufi akufi mutu so akufi même pas respect pour la ba oui bible zo ba respecter les morts même pas respect mutu nyonso a d'accord te mutu nyonso a contenté yango église de sommet yango ya Congo ezana na comité te do makamu penda mu vaza salele ki na ngope bongo mutu pa ko interpeller azana yete do ba passer ba mikolo ya bampaka je sais pas bazana bango te ba ya ba lo banake no avanda ba solola et lo ko sale za mala muté de rien de tout le monde se lève un matin à sale oya sepele a sala eleki nango nzambe do batu moko oyo structure ezate et ordre ezate et ça passe nzambe penza azoka fimbo pardon azong sa ordre na mamuna epo c'est trop abonnez-vous moi sur ma CMDG de Mafuta ya Sika tout le monde balasi des bonnes choses merci au revoir bye Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyeme MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.